Ya liboso faut d'abord tolongola confusion na mitu ya bato entre confinement na état d'urgence. Malade ezaki pona Congo te. Soki babandaki na église te babandaki na activité mususu toyebi pona nini te. Balobi ke ko déconfiner za ko sila ya maladie te. Balobi ba déconfiner faut ko respecter ba mesures ba barrières. C'est bien votre journaliste Ali Raphaël Kengele, le défenseur du bien. Vous êtes sur la chaîne Émergence, une chaîne qui vous pousse à aller vers le haut. Abonnez-vous très nombreux à notre chaîne et surtout, mettez une pouce. Awana Émergence One TV avec Saint Thomas Bukamona Bukakukila par rapport à l'évangile. Oui, mais eza de comme nani malade ezaki pona Congo te. Malade ezaki pona monde mobimba bandaki na Chine jusqu'à ce que kangi monde mobimba tina awa. Biso avant président de la République banda ko déconfiner atatalaki no ba mais baso ino ba précaution ba mesure ndenge nini bako déconfiner. Ba déconfinaki mais tant à déconfiner, alors que le komoko, alors que mesure il y a pour porter nani cache-nez et kotika la kaka ndenge moko. On est ko changer té. Mais il y a d'autres gens ba oyo bazali ko changer ango. Bon baza ko changer. Alors que transport ezongi normal. Mais les autres hommes à partir à jeudi porte-parole ya ndeko oyo oya boma batuna yumbi wana na ebite so yebi. Alors, porte-parole nae abimaki a dit il faut transport transport balé. Vous voyez, les peuples sont en train de souffrir. Bissonné tous ceux qui pouvoir, bissonné bakolo pouvoir. Chantini ngobila azali na monté à quoi ko ebisa bisoto atana leçon ta ko pesa na bisoté. Bango nyo sona click na bango nyo sona to yebi ba kabali basalaka. Mais kabali na bango ezaka déjà un échec. Alors, déconfinement et si salami basi ba déconfiner. Mais en respect, nous sommes la image. Nous sommes la image et ils allaient comporter kaka masque na yo, au tamboli na yango, au zanayo bien, et na idée ya respecter kaka, ko sukola maboko, ko zalana gel, ko zalana moi ba désinfectant et zala malamu mingi. C'est d'après ngai ezali makambo président de la République alobaki pona peuple na ye puis pona mboka na ye. Moi na mboka Fati Beton azana bolingo mingi pona mboka na biso. Bon, tokokolanda babiloko mususu wana te mais tozo conseiller malamu na bandeko wana ngobila yeba avant koloba zalaka na lito ya koyoka kana ite matoi na bino soki bato boma wana na yumbi nde baza ko déranger yo mutu nde peut-être baza osala ke matoi na yoka bien te tozo arrêter na yo tozo yebisa yo tozo pesa yo information parce que mutu solo ba oyo azali babenga kaye flash info biso tozo aka info o eza na source Fati Beton alobaki malamu ete ba déconfiner elingi koloba te ke mesure silité soki ba monito eza ko mata peut-être bakoki ko zala boy mais yo ndenge ni nozo contredire maloba ya Fati ndenge alobaki yo zo kende ko yebisa porte-parole na yo atele manager mukola jeudi o ele ya semaine leki alobaki ba na transport ba respecter kaka des personnes na ciment ndenge nini. OK mon konzambo kalobi ke makambo ezonga normal. Donc tozo senga na yo yeba ko respecter quand même ata koloba ozali gouverneur ya ville à Kinshasa mozali président de la République hein? Il faut yeba ngo malam. Président de la République c'est Fati Beton. Il faut ko respecter na nous Fati, il faut ko to sa Fati na makambo nyonso. Donc na batu nyonso bazolanda topesi mbote na ba honorable nyonso ba bazana oya topesi mbote na bino ba pe bakotala yango bo courage na bino to respecter kaka eloko moko ezaka kashine na yo sukola maboko nyonso o koti toilette obimi sukola maboko o solo na batu ozana kati ya nani sukola maboko zwa gel na yo zwa pe désinfectant na yo ekozala malamu mingi. Ya liboso faut d'abord tolongola confusion na mitu ya bato entre confinement na état d'urgence. Problème ya
confinement. Confinement, c'est-à-dire que les alliés co-bloquer, mettre ensemble. C'est-à-dire que vous êtes confinés pour une période déterminée suite d'une cause quelconque. L'état d'urgence sanitaire, il y a à la base, il y a confinement. Ndenge tozalaki wana chef de l'État auti kolongola mesure ya état d'urgence pour être makambo ezonga normal pour que ba faire ezonga na lolenge ezalaki. Le chef de l'État a constaté, je pense, ezalaki 6 fois, on a renouvelé. Mais le col a tali na bande connexion équipe ya riposte et la kisi malamuke. Maintenant, tokoki kolongola état d'urgence parce que vous voyez que makambo ya pandémie est causé par Covid-19 et troublé l'économie na biso mingi. Mboka na mboka evivaka sur base économie. Mboka na biso totali que économie ezali na kati ya koyenga yenga. Lelo ekiti eza kokita se kokita. Yango mona ki mokonzi ya mboka azwaki ningisa ya kolongola toko décréter ndenge tolobaka ba décréter yango ba longola état d'urgence. Tant que l'on état d'urgence, Yambo a fongoli d'abord ba opération et donc tokolo ba activité économique. Yango moni ba fongola ki babar parce que babar efutaka ba impôt. Biso to sepela ki, c'est-à-dire que mokonzi ya mboka na biso aza mayele. Akanisi ke ba bar e fongwami po ke efutaka impôt suka ya sanza. E komatisa économie na biso po ete makambo bakozala lolenge longobani. Na yango tomonaki mwa ko ima na bandeko mosusu balobi pourquoi fongoli l'église te. Toza na l'église eza bebo awa na Congo. L'église wana efutaka ba impote. Bino na biso toyebi tokendaka ba église mais tofutaka ba dîme. Est-ce que ba dîme wana topesaka na ba pasteur ba bisaka biso za makambo nzambe. Nzambe azwaka mbongo te. Mais ba mbongo wana ekotaka na ba poche ba pasteur. Mais est-ce que ba kokaka kofuta epa ya l'état pour que ba kokosala ba activité na bango parce que ce sont des activités économiques. Et ils lucratifs. Donc, tant qu'ils ko produire pe mbongo, il faut qu'on peut pas kopesa l'état pour l'état aille bakosala. Yango mona ki mokonzi mboka azwaki le kanisi ya kofongola d'abord ba activité économique pour que mpifonda comment kita école na biso to économie na biso eba na komata pour que ko kosunga ye na kosala ba makambo mususu. Yango tozo senga kaka merci mingi na sagesse to na mayele oyo mokonzi mboka azali na yango pona ko diriger mboka na biso. Tozo ko remercier maintes fois quand même tozo komona ba équipe ya riposte et l'alité ezali ko travailler ezali ko lakisa ke ba nombre ezali ko mata uta ba uti ko fongola ko décréter makambo ya état d'urgence to koyeba ndenge nini ke batu ya équipe ya riposte ba meka ko sunga mokonzi ya mboka basunga mokonzi ya mboka parce que azana makambo ebele bino moko na biso toyebi lolenge kani bandeko na biso bawuti kolega awa batiki mboka na biso ezali ya kovanda likolo ya nzete ya kotengama ifo mokonzi ya mboka abunda po azongisa yango na lolenge elongobani yango tozali kosenga ekipe ya riposte muyembe ministre na biso Etienne Longondo bayeba ndenge nini ya kosunga mokonzi ya mboka na information bozali kopesa na population à ce qui concerne cette maladie ou cette pandémie. Alors à ce que information yeba na ko véhiculer d'une manière normale. Donc il faut enlever tout ce qui est comme le pathologisme. Donc il ne faut pas patauger. Donc il faut que l'information passe d'une manière claire. Bon moninga moko nazali na masque na ngai nazali na gel na ngai na kati ya poche awa pona nini po ke atako toko solna baninga masque na ngai ko batela ngai soki nazanga moko na kuiko longola ngonde na koloba na micro boy bo moni micro na ngai za à distance parce que bato balobi lobi déjà mingi na micro eza na lolenge ya komi batela tozali wana pona kosunga mokonzi ya mboka ti ndenge tokolonga bokono oyo. Merci monsieur le journaliste to sepeli mo muke pour président déconfirmer makambo ya coronavirus. Mais ils ont fait ça moi pas si pour quantité ils ont matakak. Donc c'est un ba ndekonyonso malgré qu'on déconfiné pour déconfirmer ils a bien pour misala ils a quitté moyen de débrouiller ils a été le combi qu'on débrouiller ndamundambu mais bah tu vas respecter conditions pour que maladie à la lisusu ebelete baka comme ebelete to combi ko yoka lisusu. Ceux qui babandaki na église te babandaki na activité mususu to ebi pona nini te mais eza quand même bien église eza lieu commercial te
na église bakenda kosala commerce te po soki bafongola église bana mboka bakenda kosala misala na église te po balia mais fallait bato balia ba crise ezalaki fallait bato basala misala c'est pour cela bafongola esika bato bakozwa mwa mbongo po bamisalisa mais église tokokota na biso nyonso toza bakrétien basi tosepeli te mpona nini te bafongola église te église ekofongwama mais biso tosala nani misala mpo maboko ezalaki maboko pamba mbongo eza te bon babayere bazotungisa biso na bandaku moyen kofuta bango eza te bon lokola tokomi kosala mike tokosilisa banini nyonso mais église tokoya kokota eza un problème te mais mutu wana aza ndoki te est ce que mutu yo oza mwana mosala est ce que okokonduire mokonzi na yo point d'interrogation soki bazosala bongo ça veut dire que baza na makanisi mosusu nsima na bango po mwana soso atondaka na nzungu ye moko te biso tomoni président alobi ye azocontredire ça veut dire que ye aza nani ça veut dire biso toza mpo na ye te biso tozoyoka nde président biso toyebi ye te tosepeli mingi ndenge président déconfiné alobi kodéconfine eza kosila ya maladi te alobi badéconfine faut korespecte bamesure ya babarrière ndenge bazoloba epa bato ye NRB président déconfiné congolais to asepeli ndenge badéconfine yo mo oyebi tozalaka déjà na crise banda kala avec depuis tozwa pouvoir nano tobandi kosepela te quand même mais tellement nzala ezalaka déjà nani ba déconfiné qui nous congolais amoni yango vraiment liwa donc des chefs de l'état déconfiné boy mais bande ko na ngai ningi ba déconfiné botola tabaka chine donc tola tabaka chine ngana na kachine na ngai aliki na zuluba boloba na kachine te biso ba combattant tona ba kachine na biso yi de pes ba pesi biso yango donc il faut tola tabaka chine ba transport to ba transport to za 3 personnes na banc donc quand ningi chef d'état na alobi ndeko journaliste. Bon, Gentini Ngobila, tu es bien dans la famille politique moboé, au basali biso babilo wa mabe na mbogo et pourtant on a ba preuve non. Gentini Ngobila ko critiquer en autant, Gentini Ngobila zanani. Gentini Ngobila na makambo vraiment na mon était pardon. Pour famille politique naé, basa contre pouvoir tandis que tout diriger na bango mboka. Ce qu'on va contredire maloba na ndeni. Gentini Ngobila ana loi mon côté. Yango tozomona bandeko na biso ya zando baso déclarer à chaque fois président de la République a ça déconfiné déjà par-ci par-là déconfiné parti à part makambo d'église na ba makambo avion mais o tout etali makambo ba wenzezungi no ma tout monde bandeko ya zando baso déclarer koto ministre intérieur zo pesa ba ordre ya zo boya donc tozo comprendre te bango nde baza na opposition ou bien la mukandi ya na position à contredire yango à cause ya nini tandis que tout diriger mboka na bango bazo lo bato soutenir ba institution mais il faut pas soutenir une institution à solo qui va défendre la plateforme na bango FCC na éviter ceux qui moto na mususu eza vision pour na ko pesa ordre na nation et loko susu autori pour na ko candidater pour na tozo en sous-sima loko la président a déconfiné donc il y koloba tout ça va na kondima nzambe nyonso tu ekoleka malamu président biso ataka maboko mboka na maboko ya nzambe alors biso tomoni ki eza juste pe tokozonga susima te mpona toza ya progrès maboko ya babar bar ezali masano ya ko critiquer te pona ezana ba ordre batunde babalaka bar lolenge ya satana eza makambo ya satana te eza makambo ya conseil pe atali temps président assoage donc il y a assoage biloko o eza na misala mabe te mpona akoki kopesa ba ordre na misala mabe te ata na te ya nzambe te eza principe
nous surtout administration de l'État et bien même aussi des confessions religieuses et ça pour retenir en gros et Zalinde oye à disposer attaquer chef de l'État oyoyo azali na bonne institution oye azali ko kotambwisa mboka na ye pe ya biso ça va. Ça fait des mois au président alobaki ezali bango pona oyo ekoki kosala bango pona eza bango ndenge bakoki s'exprimer mais président alobiki mutu nyonso tu oyo akoyeba na kosala oyo aye volonté oyo asengeli te akodeboulone donc eza eloko oyo eza déjà na kati ya kotasama na vision ya bato oyo totambwisaka na bango na régime oyo euti koleka ya dictature bango ezali chose te mpona kokamwa kasi ils sont des pharaons oyo président secrétaire général biso Augustin Kabuya ndenge a souligné sens ya bizaleli lokola bango esengeli histoire ya pharaon esaki elimwaki alors bango bakosuka na kaka na ndenge kaka bango basoyenga basuka na kaka ndenge wana biso tomoni yango ezali eloko oyo déjà na ordre chef de l'État biso tokotana na misala nini oyo bango bakokanisa mpona biso liboso na bango biso tokopesa bango kaka mbano na ba oyo na oyo elingi bango koluka mpona bamona yango mpona ngai nasepeli makasi coup de chapeau na président Antoine Tshisekedi Félix seke bambote mingi mpona ye peuple aliaka na taux de jour peuple aliaka na taux de jour nato bakasaki biso bakasaki bamisala ebele esalama te epesaki biso mpe pasi talaka biso tofutelaka bapalin tofutelaka bandako kofutela mai kofutela courant mais ya lobaki 2 mois tokofuta courant te banini mais tomonaki so bafartire ekomoya kana kati ya déconfinement wana confinement kana kati nyonso tu mibale na kati kaka kana kati ya confinement wana kaka tozi bafartire courant ye tozomona seke epesaki biso mwa pasi esali biso bien ndenge président na biso ayoki mawa na biso ayoki kolela na biso afungoli baactivité mosusu esala esali biso malamu bon mpona ngai eza malamu lokola bani na bar apekisi église eza bien mpona nga asali bien mpona nini non namoni te pasteur mo boye o ayobeta tatu na veni ayotala mwa mondimi moko boye mondimi na ye abana koya na église te na confinement oyo emsabete tatu atala ete ezaka biso ka bandimi ka toki na otikela bango mabonza apo bango bavive kitoko na confinement oyo seke mpa na ngai esalinga mwa bien ke président apekisi église mpo kotonga mpe elekaki makasi omona bona quartier boyo seke bovandi 18 na église bafrere na bafrere se bozotongosakana te tonga na moninga na ndako otongi na voisin pembeni otongi mpe voisin na ndako esala bien omona to mpe ya kishishi na église ekiti motema mabe mpe ekiti mpo oyokelanga motema mabe ndenge nini na confinement oyo moto na moto aoluka na ndenge boyo oyokelanga motema mabe na nini luka kasi so olekisi tana otonga omona teke ozwa mbongo te c'est pour ngai président sali moi bien ape missionner église pe manano c'est ba sepe ba sambeli mi ba sambela ono na ndako to mona ke o ba jeune de prière ba sala ka kuna e musu ba sali 4 jours na kenaki ngomba sala ono na ndako est-ce que nzamba ngo kuna azaka na église na ndako nzamba azala te so sambe na ndako nzamba oyoka lusambo na te faut que ni ka na église ta ba passer de ba ko mane ba millionnaire
bapasteur bakoma bamillionnaire bamilliardaire baosalaka bafilme ozomona toloba te papa botika biso président de la République coup de chapeau ces félicitations tosepeli na biso moi drink ebele na moto ovani bon moi raisonnement eleki sa drink bapekisi biso tobima na drink te oyike makambo ya mabe toyendo sa mabe ti moto boautorise drink c'est que ça biso moi bien pour nini kongola wuti ata luki moi drink elongola ta moi penser on ata moni monte lobi lisusu moi drink lisusu c'est que journée zo kende ti makambo ekobonga présent akobongisa makambo. Merci président de la République. Monsieur journaliste pour ningo yera intéressé nga pour makambo ya maladie wuti koleka na mboka na biso. Siko mezi wo président wuti ko enlever mais esalinga pe moi pasteur na mwana biso ba congolais to vivre. On part par mezi wo ya transport. Nazo mona bato zo wele ba transport bazo bosa ke maladie eza na mboka ti na babar tozo mona bato zo tonda bazo lata ba kashinete tout ça bazo bosa un peu que maladie eza ti mais président lingaki asala ke ba église efungwa mananu bato ba concentrer ba prière ba kobenga na pe maladie pe na kati ya makambo ya maladie oyo tobunda pe na kati ya molimo mais akena makambo ya physiquement. Ce que tant que maladie mususu ezalaki ya Ebola. Tout le monde va passer ba telemi ba lobi ke Ebola il faut kima na mboko oyo ba passer ba sambeli Ebola esili. Mais corona pour ni président zo privilégier ka baba zo privilégier ba église ti. Yango wana esalinga pe passe mais ba mesure wana à lever ba confinement esalinga bien parce que biso ba peuple toujours souffrir makasi tala mboka tozana crise makasi badoa bon école mbo afungole baba toujours mwana kaka badoa zo mata ba église wana zo sunga pe pour que maladie ko kima pe na mboka pour que to ba no vivre bien ndenge to bandaki kala ba prière siko lelo baba siko ne boye to mwana kaka gouvernement zo ba ke baka zo mata kaka siko mwana ke ba ko confiner biso lisusu to ba no souffrir lisusu ne aboye ba garantie ndako esili to vivre le sous bien ti dollar pour ko $50 boye comme ba 100 000 quelque ça passe ma case président yo biso ko le les peuples d'abord ko bosa na slogan wana ti mais il faut qu'akoyeba ke ndenge ni peuple ko vivre biso petit peuple to ko vivre ndenge nini moi ebimsika moi moyen mususu ko vivre même maladie wana to zanga ndenge ya ko distance kaka ndinga lobaki mesure de distance kaka ko déconfiner eza mabete eza nango bien mais elakiste ke soki ba déconfiner malade sili malade eza nango mais essentiel toye baganda nini tokomi batela distance bakashine kosokola maboko à tout le temps mais na transport pe il faut koyeba ndenge nini tokofanda vous comprendre po bamesure wana ezoyede biso tozwa bamalade wana te mpo na ngai eza nango mabe te asali bien mais tozalaka souple na bamesure wana ezala na église ezala na bar malade banga place te essentiel ozalaka na bakashine koyeba pe distance nini tokofanda ezala na bar mbongo ekota na kesa leta église mais ekotisa mbongo te mais bafutaka pe mikanda ya leta ezaka mbongo ekotaka comprendre nyonso ezaka ndenge moko essentiel toyebaka ndenge nini tokomi batela po bako basali boye badeconfine omoni baka eye emati lisusu po tozalaka na bakashine mpona koevite maladi wana. Merci mwana mboka na sepeli mingi na mituna nao balobaka eza lokola maladi mosusu oyo tovivaka omoni ya mutuya il fallait kaka omoni par rapport ya maladi wana na lati kashine eza parmi ba mesure barrière
président déconfiné na sepeli tant sous na sepeli te na sepeli te pour nini ba côté msusu par rapport à comportement oyo population yo affiché bazo bo sana lisusu ba mesure barrière ça la circuler kana ba bar yo mo mona au sentir na ba bar na kata kwiti ba oka lisusu ba conseil te. En fait, na uti kolanda ba mesdames susu balobi to e mati makasi. Balobi to e mati makasi na bato inerbe. Po ba pesa bilan na bango hein, chaque jour ba pesaka. Balobi to e mati makasi. Yango na lobi na sepeli moko na sepeli te. Donc selon ngai bako confiner lisusu progressivement balandela nanu évolution nini ya coronavirus po tozo risqué tokufa pamba ezango maladie lokola ba maladie nyonso mais vraiment dégâts hein, vraiment dégâts mboka mwana mboka ngamoko omoni ngana tsaka nzambe liboso makambo tu oyoki na tsaka nzambe liboso makambo tu bo babar eza nango bien po moko mbongo ebimaka na babar l'état pe aliaka mais église il faut ba déconfiner pe église ba fongola ba église ba to banda sambela po moko nzamba répondre makambo susu à travers ba prière balobi le 15 oui mais selon nga bon président Lingaki a libéré nano église bar na sima bon wana po moko solution mususu eyaka à travers ba prière on comprendre na ndenga mabeti na yebi bien que l'état azwaka moi mike na babar mais nzambe liboso kaka bonga ncha nzambe liboso makambo tu on comprendre na ndenge wana na yebi te soki wana mutuna mususu yambo yako yambola ba mituna nao na pesi nano mbote na pesio merci makasi na ndenge o disponibiliser dans le temps na ya kolonga esiko ozala kapona koyawa ezambala liboso te ezapemba la sukate to mona na yango wana na profiter na pesona merci. Bon par rapport ya oyo tuna ngai ndoko la question eza esengo mingi parce que eza eloko biso nyos tandoze là que ba activité ezonga ndenge mona kini avivaka lokola coopérant na mokolo donc nde makambo efungwami epesi esengo makasi biso nyonso ko sepela elongo na ba kino nyonso et ça biso plaisir makasi voilà na kati yo maloba te nayebi ke kinois azali peuple moko exigeant tellement exigeant na sens que lelo bato bakomi koluka bapesa chef de l'état lolenge kani akoki kodirige mboka oyo donc ce n'est pas sérieux eza sérieux te église donc tango nyonso o église ezalaki ya kokangama to bakanga église c'est-à-dire que bakinois nyonso to bakongole banda osambela na bango te so tozongi na kati ya buku ya nzambe makomi ezoloba ke église eza babiloko wana tomonaka wana te bandako wana etongama te mais église ezali nde moto c'est-à-dire sur cette pierre là j'ai bâti mon église c'est-à-dire eza ndako wana ya catholique orné te eza babiloko wana oyo nyonso tomonaka wana te église ezali moto c'est-à-dire koloba ke wana eza bafaux fuyant eza baquestion moko ezanga ntina eza basusi moko ya mabe donc bato oyo nyonso bazo soulever bapoint wana mingi na bango mpe basambela na bango te eza badistraction pure et simple est-ce que kozela ke église ezonga na le 15 ça change quoi mikolo nyonso bato basambela na bango église ezali nzoto ezali mutu nde yo telemi wana nde église mais c'est eza pona bakonzi balobi tozela tokozela biso donc nazo comprendre te peuple kinois wana eza ba faux fuyant donc na suka makambo wana ko comprendre kaka il y a une intelligence cachée eza na ba distraction biso tozozela mokolo wana pe ekoma nango église ekozonga nango normal mais église tango nyonso oyo coronavirus akangaki bato na bandako na bango naza sûr que bato nyonso anosambe na bandako na bango bato ozosambe na bandako na bango culte d'ensemble ekozonga date oyo bakonzi balobi alors il n'y a rien à s'élémenter koloba n'importe quoi koloba biloba donc c'est pas important eza ba faux fiant pona ngai na monique c'est mieux tozela kaka date wana oyo bango balobi eza nango na eloko moko mabe te.
C'est bien votre journaliste Ali Raphaël Kengele, le défenseur du bien. Mbote Mbote, vous êtes sur la chaîne Émergence, une chaîne qui vous pousse à aller vers le haut. Abonnez-vous très nombreux à notre chaîne et surtout, mettez une pouce. Awana Émergence One TV avec Saint Thomas Boukamona Boukakoukila par rapport à Évangile.